C'était jour, c'était le 2 janvier. Avant le 2 janvier, M. Kasavubu a contacté papa pour nous lobate, tout le monde s'est kimpoanza. Mais papa, tous en mindu quitté. Tous en va jeunesse qui abakiste. Mais mindu kezalité. Alors, Mundele Mokoye a salué ce arrangement. Par le canal, il y a Congo, donc il faut traverser le Congo, parce que M. Kassovou a en contact avec l'abbé Youlou. Mais nous avons eu un arrangement. Donc, il y a papa, il faut que papa, tu as une voiture, il y a un panzouana, pour nous faire une gile, côté Sainte-Thérèse. Jusqu'à présent, nous avons eu une place de Télémaki. Na yebi nzela papa landaki nanda ko bakana kota ezalaki ye papa monsieur Kasavubu tata Ngonda Samuel tata Mansianga George ngai na tata Waku Etienne oncle ya mwana to ben karai wazana kimmenseki donc to kenegi biso mutoba ngai na papa na tata Etienne na tata Ngonda Samuel tuzaki kufuatili moko Monsieur Mansanga George na Monsieur Kasavubu na Mundele wana bazaki na fuatili mususu ezaki kufuatili mimbale tokei tokangi papa kiti bakei okoti na ngari ndako ya batolo batsalaki yango na batolo ya batono ya mama moko oyebi mboka soko bazotongo sika ntango wana batolo bangara basalaki ya batolo ndekuna M. Kasavubu akena kutuna papa mutamuntu tulimusenga kimpwanza mituzana mbongo te yo na baki ntwadiste soko sengi endi kuta bakopesa pasa bazoyiko la papa mingi soko sengi bakopesa mbongo mundelo yo mwena vande awa ye mutu asali arrangement pona tusuma ba minduki mebiso mbongo zate sutu sengi mbongo babezi bakuyoka mindele bakuyoka tibitu so senga mbongo pona kusoma minduki ekozala mabe mais yo soko sengi te tozana eloko kusala bakopesa mbongo tukuzwa ndi tukusoma minduki papa vandi kima moi quelques minutes tango saleka botika kana kinolala mundela tuni M. Kasavubu mais qu'est-ce qu'il a dit M. Kasavubu yebisiye alors mais moi je pars demain. Comment me dit de dormir encore? Comment est-ce que moi, demain, obligatoirement, je dois rentrer? M. Kasavubu na munoko na ye alobi tika yake ngolala parce que bakukuta na mtamuntu. Donc eza papa simukimbango. Mais papa eloko na sengaki. Bo pesa nga lettre vous préparer, bo pesa ngai na kena nango. Ba pesi lettre na papa tuzongi na ndako. Le 3 Wanazaki le 2. Le 2 va causer lettre. Le 2 janvier. Le 2 janvier. 1959. 59. C'était un vendredi, va causer lettre. Papa le dit, beaucoup de lettres, on a nos sabino, qu'on ne pas me c'était directement pour nous tirer au gouverneur. Mais nous avons nous tirer la lettre, n'denginini. Bitu tozene lokote. Batu anatamba kuyoka tebitu senga indépendance. Mais tout aussi là. Papa le dit, bozo bimananda kwa nangai, directement pour tirer la lettre. Le samedi, papa traversait dans la Brazzaville. C'était le 3, bah, 8 lettres, bah, directement. Le même 3 samedi, papa traversait dans la Brazzaville. Et le 4 janvier, Makamokoye wana rompe une victoire. Ah, bah, belge va moniter, Makamoye kwe ezali mutu musu muta provoquer ngote diangena kaka, donc faut luka diangena. Bah, sali tout kuluka na cité, bah, yena ndako combien de fois mpana kuluka papa zate. Mundele netango komi na bureau na oye komi fonction publique parce que bureau nezaki kuna akokuta papa vandi. Alors Médangena, qu'est-ce que vous faites ici? Papa le mieux. C'est un jour de travail, je suis venu travailler. Mundele yamana téléphoné au gouverneur qui Dangena zaliawa. C'est vrai ça, c'est vrai, Dangena zaliawa. Ba bengi papa le mieux. Lelo zamu kula musala na kutika musala te. Yamana yena musala. Donc et l'excité papa a participé à ma campagne d'indépendance. Donc, vraiment, il était le cerveau moteur. M. Kasavubu Azaleki a mis à papa.
baza kukende na velo biso mutu na quartier toza kubema ndundu pa Kipembe bitu zaki na Ribaya 3 ye zaki na Ikelemba numéro 1. Donc bayimanga na papa Misika Savubu tangu asengi makama indépendance il était recherché ba luka qui mingi na babeji po baboma ye mais papa lo baki na ye ko banga te tata zanayo et fait moko elegaki na Misika Savubu il fallait papa bongisa Misika Savubu mais amoni na ndako moyen zalaki te pona batu bana na batu bazoko ya ba visite il fallait abima parce que même na mukana nzambe batu nyonso bazoko sala nzambe presque misana makusuko abimi aketo kobondela to esika ne tata nzambe akobimela ye pona kobongisa ye tout ça Misika Savubu ezalaki papa bongisa ye alobaki nini il faut babima pona kokende baza ye babeji bazaki koluka Misika Savubu parce que bayebi akokende soit na petit porteur ou bien il faut akende par route parce que Misika Savubu azalaki na nzela mibale akokendele te soko kaka nzela wana te alors na mitende esika pompe essence ezali ezalaki barrage ezalaki wana où il y avait que de commandants belges militaires belges donc batiaki militaire congolais te tango wana congolais actuel zaïrois mais babelge kaka bakomando mpona koluka Kasavubu parce que bamoni bakangi ye e nakusunelika moko nabosani na nsima Misika Savubu ntango azosala biloko wana awa ndandaka mfumu ndongo mama mfumu ndongo adeplasaki na chambre ayaki na chambre soko boyebaki ntango ndako nezalaki chambre papa nkuntu azolama lala papa nkuruntu mama mfumu ndongo adeplasaki Misika Savubu a passé 3 nuits awa na ndako papa lalaki awa na ndako c'est comme l'abbé Yulu na ndako papa mfumu ndongo l'abbé Yulu alalaki 3 jours awa ezali te bayebisi nga te Misika Savubu ntango azokoya ngai nazokomona bakolaborateur mpenza Misika Savubu bayaki koboya na songisongi ya bato me batata nkanza nde bato bazalaki kusoutenir tata Kasavubu mais lokola toza na systeme ya kowela ngai kasi oyo kuna te nde esika yo kokabola bango mpona kokende Bazaire kokende ezalaki ngo malamu oyebi avant okoma na pompe essence na mitene na se wana soko olongi esika baye kosala cimetière mais okama te nani wana nzela eza tout droit fo omona bato baza kuna na mosika bamoni te barrage ezali Misika Savubu alengi alobi cette fois-ci je suis arrêté fo nakanga makaka papa alobi Misika Savubu komona pasi te mais ntango tokokoma kuna moto aloba te bino nyonso bobana tranquille alors mais papa mais vous m'avez trahi c'est fini moi je suis arrêté papa alobi mais nyonso nasali na yo oyebango lisusu te Misika Savubu tellement azalaki na kitiki mingi kobanga mingi amonaki kaka ifo nakangama papa alobi na ye koloba eloko te wana tranquille mais soki tokomi wana moto abima te kokoma na barrage papa afungoli porte akiti mondele ntango amoni kaka papa apesi papa salut monsieur comment ça va et à la maison ça va où est-ce que vous partez papa alobi nake awa na Kazangulu kotala moto maladi samba tuna banani bato bazana orke te ezalaki na papa Kasavubu mutu mosusu akokobosa na Kasavubu te mais sika sikoyo jamais basali rendre compte ke na voiture bato mosusu bazali bamoni kaka papa ye moko balobi kene malamu bafungoli barrage papa leki papa sukaki na Kasavubu te oyebi na Luzumu avant kodescendre monter na Luzumu cimetière moko eza wana à droite soko longo pa boye à droite nde voiture koti na zamba eza voiture ngai kalamvula ya ngai ngam na memaki te mais muntu amemaki azaki na vola tata Luvanga Ferdinand Mebeza ye muntu azaki na vola voiture koti papa bakesika na Misika Savubu babongisi esili au retour na même intende Misika Savubu abosani te alegaki awa
Papa Lomé. Nous avons passé par ici. Mais c'est fini, donc, bon, ça n'a été, les gars qui le reçoivent. Akomi, Papa Kiti, Denga Salaki, Batuni, mais, il y a des gens qui ont Kazango, pendant le travail de oui, et comment à Bazama bien. À fond le barrage, Papa Leki. Et là, c'était Papa, Azaki Mutamoki, n'a pas par contre, mingi to yebi o bazaki ko yana papa, bayana moi, bayana butu to yebango. Parce que nazoko voir na papa, il y a des fois jusqu'à 22h. Même 2h30 du matin. 3h même. 3h du matin. Donc, tu y es bat. Mais, Balobaka, rien n'est prophète dans son pays. Batba yebi papate. Ndenge baba juif balobaki, bayebi kolo yesu te mwana nzambe. Ndenge bazolo babatu balobi, ndenge na nzambe te. Mutu tozo fuka mutu. Mais, tout ce que les lois sont tous aboyés grâce à Papa Dangena. Qu'on le veut ou pas, tous les alliés pour Papa Dangena. Pour ne pas prendre du temps, je m'excuse beaucoup. Même pour l'indépendance. Moutounini ayako yebsa ngai na zano vivant lelo na ebite lobby ayako yebsa te ngai mna participer kim pour la causation to sala ki pour na kufuta maître croquet. Ngana lingina mona nanu mutuana. Bonga to bimsa mikanda papa pesa kimbongo bongo yabi msawe ba yepe pesa kimbongo. Or que croquet tango yaki muta pesa kimbongo papa ngena kuntima. Izaka mutu ya boni combien mbala liboso tango baye balobi maître croquet ye tozana mbongo te ya kufuta bakisi bato bayaki papa koti na ndako 450 na mbongo tango wana lelo soko tosenga intérêt gouverneur ni ko futa biso 450 na koti apesi basali de charge mikane zabi le lendemain baye ya dio makangami depuis à côté bolo bakubbi c'était soka mbongo ezalite combien 450 papa zongi na ndako na chambre akamati mbongo apesi donc ce qui fait 900 nata ya lelo namta kufuta ngo mais tout ce qu'il avait fait les gens bakamati papa muyibi na balabala nguta lekate mais biso yibite papa za nzambe azamutu ya mukilo te soka zaki mutu makilo yo ndeko kusabilo kwa na te